Nzambe na Isalaela to lisusu liboso na yo okamba biso lolenge okambaki Isalaela na likonzi na moto pe na lipata na kemba olakaki bayekoli kotika bango moko te yaya okozala na bango kino suka ya ekeke tela nyonso batambolaki bamonaki akokamwa nyonso babandaki kosala ta bitumba balongaki yango nasengi na yo yaya kotika ngai te onalonga wana se esengeli ozala nanga olakaki bayekoli okotika bango moko te yaya okozala na bango kino suka ya ekeke tela nyonso batambolaki bamonaki akokamwa nyonso babandaki kosala ta bitumba balongaki yango nasengi na yo yaya kotika ngai te onalonga ya ngala joko ka kanga motema te ya yo bandi kuna na kunda ya jambe ya sazo ngana koko kate sazo ya na zele banda ko yo ya ngana monika kana sayango ya ngana sayango ya bana mo batele ngana na bango ya kocha mo kajina ya Opiaka na mosika na biso. Ngatu na tabisika na mort. Mayonnaise. Moni na fa mort boy. Monga ba lokata yo mto moto so yango. Ya na osa na moselema. Futa combien? $100 pas un moment que continue à maman to foot en ça la chambre ça non campagne na poli atako pola te kaka lelo tala bino bo saka likamba charge maloba mowe inalinga kolekisa ngote ete malobo esaka bato mabeso ki bato batosi yango te yaya lobi apesinga saze fona ezekite so na sali ya maoselema yo bakuna ndako locataire. Permettez maman. bino oti susoda tanga kuna bakodo to yoka na te surtout soza na arme te na omono ni essence effet vanda bali na ngai nazali locataire monta ozo idée ya kokata eza mabete mais yebaki oza na ba locataire neti ngai oyebi garantie na pesa te abozo ba décision na nyonso okata fo sura na biso pe ba locataire to miyebelaka poza na mbongo pe fo zongisela biso. Bon merci papa oya moni ali locataire atombola mosapi Maman seka. Pesanga biki. Moni mbomba. Sabi parado sola muke. Di biki eza wapi? Noko, ngana yebi ko za oncle. Moni ngana yebi so muta kufi, ezala message etika la pas bato baza vivant. Faut to laisser. Obi yo pesa ngakande. Na lobi na yo na to sala réunion na ba locataire nyonso na bana bakoko na ngai. Na lobaki yaka na moto ngwa tare te na ngo polili ya kokota la entrée eza gratuit. Maman, mutu kuna polite de ko sala. Yaka na yo entrée eza gratuit ata 4 minutes kekoki okota nango na lopango yaka principal pas mon film dans le moisate ça la contrat à vie dans le moité tala papa yo olongwa te kasi tikala olona ma papa ata soda ikamona no esilite papa uli obe lolendo wenini yango te na moto kitelo kote bato aranje likambo bongo kolakisa nga mosopite na tikoko na yo yoki oui na likoko na yo toto sala makambo te na makambo na kati na famille apengi koto linga kosopa mpango awo te na mpango na kola na pardon maman moni façon attends, on t'a quand même bana donc Asa 50 000 Coco nini? Coco c'est la mission.
soko te na sa okoko opesana naopesa na libere mpe balokatere naolibere balokatere merci okoyende mama biso ne papa biso ne noko na biso Je t'ai toujours dit que l'honneur d'une femme, c'est son mariage, son couple avec son mari. Mais le son va devenir le bal. Les soni namawa. Ce que yo au lieu que o le koye bayango, o comprendre yango toute la solution, yo comme mon estomac, mon attention. Mais ça, ce n'est pas la solution. La solution, ce n'est pas la gaille. Parce que, Armawana, tout ce que moi je lui dis, Ayokaka, Nancy, au monde à moi, ceux qui me servent dans la famille, ok, Arma gardé pour son aïe. A gardé pour son aïe. Mais lorsque moi je viens, c'est ma déphase. Allez, Arma Alembi. Donc, moi j'ai le pouvoir de dire à Arma, fais ceci, fais cela. Il va le faire. Il faut qu'on ait un temps. Vous avez une antiquité, Moyen-Âge, temps moderne, époque contemporaine. Après, on a monsieur Ezate. Là, il n'a pas se condamné. Il n'a pas se condamné. On a bien un camarade dans la famille au Canada. C'est un milo. My God. Koyo comme thème pasté comme aux innocentes. Nous avons justifié. Na yepi makapo ça va. Ceux qui ont tous un pouvoir si Arma. Ça ne regarde que toi. Et ça pour m'engager. Et il y a d'autres vérités. Donc, il y a un normal. Arma qui est là, on chaque jour. Papa, ce qui plaisir n'est pas là à la C. Ce qui est là, pour faire na lobby. Pour faire na sala. Le reste, c'est quand les ambassadeurs. Et puis, vous les femmes, vous êtes comme des aquatiques. Vous venez de la maille. Et vous êtes bien, très bien. Donc, pour nous aider, nous avons un climat paradisiaque. Donc, c'est mal des choses. De 1. Je suis à $1000. J'ai dit bien $1000. Moi, je transforme toutes les pensées d'Arma. Je transforme son esprit. Vous avez un magicien. Non, on se connaît. On se connaît très bien. Parce que Aminanga ya kala. Et Aminanga intime. Donc, Amayo que yanga makas. Ça déjà. On a passé la deuxième étape. Là, tu es déjà d'accord. Est-ce que maintenant on peut évoluer, je pense. Madame Milo. 1000 balles. Moi, j'ai arrangé quelque chose. $1000 quand il a vendu. Mon Dieu. On a corrompu. Bon, ça va, ok. Au monde de toi, tu as art. Il y a quoi arranger ma camp. Non. Comment ça, $1000? Quelle est la deuxième étape? Deuxième étape est celle-ci. Ça, je pense que ça va se passer sans trace. Dans un silence absolu. On te connaît pas monter. Un rapport sexuel. Ça me permettra. Il y a quoi arranger ma camp. Pardon, on vient de comprendre bien. J'ai dit une rencontre. Est-ce que moi bien? Oui. Tu me rejoins. La chambre de Rabat. Tu entres. Moi je serai oui. Tout ça, tu te ça comme ça. La solution est prise. Aquatiques, les femmes sont des aquatiques. Elles aiment de l'eau. Écoutez, Donc, Mayango, on a
olinga mai na yo te nazotuna yo telema ki telema viva leka je ne me fais pas comprendre. Mokona ko mono na ndako mokona na ndako Je ne me fais pas comprendre. Persil voyou ça c'est viva mokona ko mono te ba pato. Libisa biso non ndeti to rejoindre est-ce qu'on fandaki to ngena to sur la par rapport masole le Canada ko papa à propos comportement papa ça quoi affiché vraiment papa les cousins conseil no ko pesa papa toza bana na yo papa le kina biso limbisa biso na oyeleka ki dernièrement de to silika ki liboso no po ezaki lo kapasi papa na biso oza papa na biso to fande ki to tete bino papa biso choqué azaka papa na biso toza pe biso ki mela te papa vraiment nga papa bon reconnaître en lelo ah bon? Attendez, ne t'agenouille pas s'il te plaît. C'est la Souléa. Le long de vous reconnaître que Naza papa les Gnabino. Ben na kamwaka, na kamwaka makasi. Bino bugani na ngalo mwana moka mukie bozonga kutu. Donc les papas à la toilette normal mais n'a habité bozonga nini. Papa biso to sala ki mabe yango. Ezaki pasi otala mama ndenge papa zolo ba epona ye papa. C'est là et le robino bobo salake. Nga zaki na côté ya mama na bino. Si mon grand frère abandai ko gangela ye. Nga bano quoi na ADN wana te. Et écoutez-moi. Nga na mamino. Na hôpital wana. N'est-ce pas? Vous étiez au nombre de combien? 3, n'est-ce pas? Parfait. Yo, Diva, yo, Soulia. N'est-ce pas que nous avons mis dans l'hôpital? Est-ce que ça a été pour nous ça l'aventure? On a bino comment? Parce que ça va voyager, nous avons vu bino. Nous avons écouté les qui n'est propre. Ah, ça là qui attend la détention, moi je suis dans la poto. Nous avons bunda pour la bino. Nous avons bunda pour la bino pour le loba. On va pas tenir bino na poto. C'est là. Nous avons un cas maman na bino. N'est-ce pas que nous avons banda au gang le grand frère nanga? N'est-ce pas? Yamote? Bon, oui, ça va. Pourquoi? So, nous avons un maman na bino et puis nous avons cette grand frère na deuxième ADN. Et ça va yango ya liboso. To changer hôpital. Mais alors on a vu ça. Maman na bino même ngai que na habité à souris donc il est koufi batike nga moi si le rôle milo anabeta savon. S'il vous plaît, papa. Papa, la terre, mais elle savon. Pardon. Parfait. Le mesa toura parfait. Papa, il m'a dit moi na amate. Le mesa toura nani. Le soulier. Il y a diva. Papa, s'il vous plaît, pardon. Tu n'as pas fait place à Zani. Tu n'as pas fait mon bimba, papa. Pour les longs. On a dit qu'on s'est drogué. Pourquoi? On lui a dit. Mais elles sont graves. Il y a parfait. La bonne mère me l'a casqué à ta bouche à combattre. Comment me l'a foutu, mon mascaille, vraiment. Vraiment. Merci, s'il vous plaît. Papa, ça y est, d'ailleurs. On a mis que ce qu'on a vu là, il y a un caillou, c'était. Ça fait son bruit. Ça maman. Fina biso. Vous avez la tête, c'est son kende. Les loups parfois, ça peut se droguer. L'eau bibi sur la ligne. Pour les tout comme Mandumba. Tout le balabala. Biso kasi mo bo mabiso wala biso to kufa to tikandako po bino bo sepela so moni biso lo na vito telenga na balabala mo mato kumbatuma yo sepela tikasi na biso bote wapi Malelo bakakeno, ureso pona biso te to
motema tokende. Tolinga ya parfait. To tellement laisse tout ce qui est mélancolie na yo. S'il vous plaît, c'est là aussi qu'on pardon. C'est là mon pardon. N'après toi tellement. La correction de la parfait plaisance. S'il vous plaît, ça pour le la papa, pardon. Laisse-moi, s'il te plaît, Diva, laisse-moi. Mokili na posa la ngate Diva. Bona posa la ngate bolingi ngate. So bolingi ngabonga bosanyo so bosa la ngate. Vous n'aurez pas le faire. Pourquoi ça la ngate? Je vous aime. Vous êtes mes soeurs. J'aime beaucoup cette famille. Vous allez essayer de
Vous êtes force, Nana, vous êtes tout pour moi. Excusez-moi, c'est trop. Non, c'est la molle sous-souté. Non, c'est la molle sous-souté. Yakotala makambo mosusu ezali koleka na libota na ngai. Alma azali moto mosusu te mwana oyo ngai natielaka motema na makambo ebele ezali kosala baye alma atalelaka ngai. Ngai nakosanga mwana na ngai te. Likolo ya makambo na bino moboko bozali kosala mwana na bino. Azali na bozoba na ye moko asala alalinga pakola mwana na ngai lokola bazwaka beba bapakoli na kati na lipa. Mwana na bino azali moto ayeba makambo ebele bandakala. Ti mwana beba lekuta retare ale arma ye kupesha mbongo boye kubima babu bali mwana azalaki vierge. Mwana muno akenda katepa mubali moko boye bachocha soki nini keleve armande mutu akamati mwana liboso abotishi mwana nanga ya mibale ba sentiment ya bango mwana ye kukoda nde bukomi mwana akila ni Papa, s'il vous plaît. Ah, dernier, voilà. Bolimbisanga pour la parole. Surtout Vandikaka Awayosa pour Milo, Yaza pour Arma, pour progresser. Intérêt personnel. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour progresser. Le problème, les années, tout le cas, solution dans ma cambo toi ADN, ils ont fait ça que parfait, Azamoanaya, il y a un angati. Bien, on va dire ADN. Jean de Soul. Nous avons dit ADN. Et ça, hôpital. Je comprends là. Papa. Sauf que nous avons à la légère, c'est pas la légère, il faut soigner les langages. C'est spirituel, hein? Mais spirituel, oui! Ah, spirituel! Mwana mkia beta myoja yako gango shako mwana nanga yako mukota mwana jina ako makomilo azo ba yemo ko azo makomilo mwana ndenge shako benga ya alma Marco ashako lipa Marco mwana ngai yo za mungana na mwana ngai tena lobi shoki bolingi ke ngana ebisi yotala omoni yo na mwana yo za mungana Marco lo bakanga za eloko te mais ngana ebisaka yo eloko tango nyosho na mwana nanga alma atabuki oza pa bato na lobi boy lokola alma ko bikolo baranjela alma ko bikolo benga na shobenga to biso yo do ba alma jale lokote biso yo to susolula biso yo to susolula awa alma kuna jati na sekolo bandela na lubi boy dala mwana za kutala lelo na pesi bato badoba mukolo mwana mukia beta kambunda bakolo babina ga region oyena mwana mukia abibisi idée ya bien yo mukolo okomi kubebisa mwana lubi bien eza bakamuki za spirituel wa ya lubi ngasi na te petit sina kanisa yango kala to trouver solution ngaye pona nga na moni tukene na bangunza ngape adeni wana lukula bino buyena ye naza sile yete mais bangunza silence absolu te tukene ni bangunza mono muke mutu amperfa longo lukula butemi kote ya bangunza bonne idée parce que ngana zali mutu mulimu na koli na mulimu bana oyo bakokwa mina mulimu yango basakani na mwana na ngalma bojoba wana ngana uye ko intimider biso to yeto solo ele ona sepela na tata bino poso bazuluba atiaka musapi kuna za kuluba ne batokuna eza kulakisa nano ele kwa liboso malgré za mungala baza mutabibanga banga bojozo kuluba na mutu mozo tala mutu ona ilongite otali mupati qu'est-ce qui veut dire maman on dirait que tout ça qu'on se comprend tu se comprends le petit homme de mimisi idée mimisi idée bien voilà c'est ça biso le retour qui awa parce que ngai na côté là nazo mona mo louche c'est compliqué c'est ça c'est vraiment compliqué c'est ça voilà une solution bangunja bazala bango yebani yo dikamona ngunja wando za ekoloba ngende ngeli makamona ngunja mwana ndio solution voilà na kunja to solution to bangunja betu kwenda na spiritualité parce que mambo ya ishina njutu boy na kibun moto na biso tukane na mulimo betu tala est-ce que c'est vrai Milo parfait que mwana ya adama mais siko bino nde bokinde na ndenge na bino bangunza parce que biso te bangunza te faut vous aller entre tous les deux côtés bato bapumbaka wana oyo bapumbaka wana bango basala kama kamba solo
nashwa kuliloba na ngai shuka na koyebisa yo lokola yo omoni ngai bolole na yo nazali nayo koyebisa yo mpo nga na monene akoki kosiopela yo eloko moko ya surprise okozwa yango ngai nabangaka eloko te yebisa tata na yo solole na ye solole na tata na yo tozwi solution tolubi toluka lokola yo ozalaka moto ya milimo bala na yo otimbalo makambo ya milimo na kati obimisi makambo ya nguja kaka yo mo moto moko moninga na yo mpe ye mpe abimisi nde na nguja na mwana na ngai Arma lokola akomi komili ya lipa ye mo na nzela akomi kosimba mai Arma azali moto na mbongo mais Arma akomi komili na nzela ngai yo solution mo na mai mabe mabe. À la prochaine, Tu es courageux parce que je vais passer ça moi il a dit que papa que le coup de journée papa n'a dit. Tata c'est la qualité ma belle. Papa. Tela yako eleta kabuchu. Nala yebi yote eleta kabuchu. Nala eleta kabuchu. Buchu kala basi. Naza kula chanter. Celui-là la tata hein. Yebi sa tata mais il c'est que tout ça la boye boye. C'est la. Parce que je ne comprends pas comment moi nanangai oyu Arma la kisima kabu ya mkili akende kujua mubali mushushu atia yejemi et bon moi na bana ya kubotela Arma ça m'énerve ça m'atishanga tension. De vous dire d'être calme. Vous avez l'anxiété. Vous avez la calme parce que si vous connaissez mingi, d'abord, baïti de mino, il comme un cocoso. Donc vous avez mentalement faible. C'est ce que moi je n'aime pas et je ne veux pas d'ailleurs. C'est une maison exemplaire. Donc la mino, ne voulez pas papa la mino, maman la mino. Ne voulez ensemble. Mais c'est génial. Mais papa, on n'en disconvient pas. Franchement, on n'en disconvient pas. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui explique toutes ces choses qui se passent au sein de notre famille. Papa, c'est inexplicable, franchement. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces genres de choses dans le monde? Comment? Pourquoi pas est-ce que vous avez eu cité pendant que j'étais encore enfant? Et aujourd'hui, je suis grand. Je suis grand. C'est tout toi. Le baraming était parce que le Koana, c'est rien, ça va passer. Ça va passer. Et puis, pendant que ça affectait ma vie, je commence à vivre une vie que je ne vivais pas avant. Papa Nassalibino. Nassalibino nini pour que Bosanga Makambo. Namwana te non mérité. N'épité n'a pas comment que n'a pas exprimé degré de douleur pétrique degré on a on a 400. Je viens de dire tout de suite que non. Bosala calme. Baden wana, écoutez, moi je parle. Baden wana, et ça va sens moko ça bon. Réel, mais ça exacté. Donc votre papa aussi a un souci dans la gamme oyo, à lobby. Sachant oyo moka yebi. Nenga bala maman la bino. Mais bino bosa wana bosa wana. Frigo remonter mon frère c'est la bien. Mais bino bosa la kaka boy. Bosa la kaka boy mais tout ça ça va la remonter comment? Na o papa zoloba. Yo ce que le ozoloba ki papa zaki na azana souci. Ya makambo aloba ki azana ngo souci te. Ce que zaki na souci wana ya biso bana e. Akoka même pas poser akobimisa. O ya biloba ki wana. Azo te vina e wapi? Eza kilo makasi na komi na swe na komi kosa na na copine na ngasa na France chaque vacances na yaka na ndako non love ba diam sta France chaque vacances na yaka mais na vacances on a possié moi eza te pour na makambo toza na mona ndako tu vois comment ça na biso na soni c'est trop papa so la nani parce que c'est la honte ça c'est la famille vous vous ressemblez et l'autre vous dites c'est moi maman est là. Maman est vraiment pas contente, tu vois. Maman,
Maman, toza pona yo. Oui, vraiment na niveau papa na ngai. Montana. Bon, ok, c'est bon. Les enfants, regagnez l'intérieur. Où tu as maman? Maman, okay. Maman Zala bien s'il vous plaît. Toi, courage, c'est tout toi. Maman Zala bien s'il vous plaît. Maman Zala bien. Ah, vous allez bien. Ah, vous allez bien. Pati loleka bokondima jano biso la boy mina loleka boy bango nyonso libota baboy Glody sekola kuta ute kokota boy papa moto azondimanga te nakepa baparrain na biso paster anakle mobala mama nele yonga baye wana na mwana bango kuta mokie baye na ye promese balobi nanga mamino loba vérité vérité nini bato bazoluka na loba baba. Écoutez, c'est moi qui ai la solution. Au moment presque partout. Ah, voilà. Abi opelaka sa mombonda okufa nani garso batambolaka na ye cheke bwefu leki ya munani ya tonton marius balobi na ye bana kokufa. C'est pour te dire que Ngana yo tozongi na premier escalier. Tozongi na premier escalier, on est dit que non. Bon, on a yo kaka. Ça c'est Papa Montana. Mbongo ezali. Nanzoto na yo c'est bien d'accord maintenant. Nzoto na kobanda koluka suchi ba o papa. Tika bloka tiba wana milo. Mbongo no chukoze pa manita. Mwazo no ga dole ka shama. Bando na tsa pali. Abese mo. Penga mbongo no sa. Pasanga ya mo. Ko alekile ngana ke nza mo na yo. Kusa makamwana. Ça c'est la directe ya kubuka. C'est une affaire de 5 minutes. Yo mamanga pona mwana na ngai boto tikokota makambo pe bosho bango ekosila na episio papa ngala komizo papa ngaye kolelaka tango nyonso tu ezali na ntina te ngai na ndimi yo sala nano na esika na ngai nalingi yo opangisa pinzoli na yo ngazali pape moswane na yo Comment il m'a camé ce truc en bois. Tu es au 26 au papa au sala papa ne connaît pas ni voir même Ninga dans en Belgique à la mariée papa Albert Mukando
mobali ya mama Karine Toyi na Belgique. Babenga papa mec fois awa, papa ni koyoka bango te. Papa on va vraiment. Papa on changer te. Parfait. Moi na liposo. Ouais, Coco. Super. On dit mutu na ye. Je na baby c'est mutu to. Vraiment. Mutu moi na yo e baby. Aza su normal. Ya mwana yo mo mwana papa na ye. Fandisa mwana yo. Po biso toza mso content souté na mamu na zo sala. Moi neti ngai. Na contacter sur le quoi papa na ngati. Po mwana na ye mo kwa liboso awanga nye. Boni na biso. Muko mso sa bima susu bwa ye adene binote. Bon siko bolingo ni to pesa ye. Mwana na ye mo kwa liboso abota na vie. Et en plus il y a mobali Mobali moko. Mwana mobali moko za na ye. Owanga nye. Siko bon biso ba o. Koko. Yo mo bien fandisa mwana yo Sula na papa. Nga mondi baba mema indi mwana yo mema no kita. Zo se ko ka so sa ba vanti. Koko seksanga. Fandisa mwana yo, papa Arma, yebisa ebo. Omoni mwana na parfait, aza makila na yo. Mwana no ya liboso oyo zwani na yo. Koko no emo no zanga maloba. Et comment ça besoin na soni? Bato libanda ba obenga. Okene Espagne ba bengi, okene Allemagne ba bengi, de okilonga obenga ngai. Ay ça makambo eleka kuni pa na bino na mokilo ngondi makambo panza na to comprendre. Soni honte papa mo wanga na bana na ye. Solo. Sanga na te omoni po bato libanda ba bengi, luison koto la bengi. Eliko sulia ondo iko kwa papa zwa kombo sulia ba pesa ngai. Mama ba maolo moleni. Abengi papa onje Akim Lukondo pa utai kubenga. Akim Kimbolo ye kutolo ba abengi. Moto saya ko shone Akim Kimbolo. Ya na osenga ngandi asola na pa tuke. Abi po pesa ngandi tuke na soni agange aba ne pa to tuke agange la ye. Fandisa mwana yo bena mato yebisa azonga lokola papa responsable ninga vana na bana na ye. Po ndako komo nye matanga mama lela biso to lela. Izala te. Soit vous n'êtes responsable à yebisa biso ki na okoka subino te ki na place ari boya mwano alinga mwano ezala papa na bino ndenge bomona kayo wana azali moto monene azali responsable moto ba respecta kaye apari tuke nde bozali komona tuke azali papa le kina bino toi to yebi azali na ndeko na ye mosusu ala nde na sima azalaka na États-Unis nunotable bazale ekili na bango nunotable na moninga na ye si ya Molex Aigle Noir nebisa bino lokomoko qu'est-ce que vous tendez makambo nyonso to ezali koleka awa nebisa bino lokomoko motu na bino fo esala bozali koloba ebele bozali kozala koteka koreflechir malamu te eloko nyonso ezali koleka ezali fote na tata na yo te ezali moto mosusu te oyo Koko biso yo awa ozo expliquer nani kaka changement de balle ezali kosala mokolo pasi bino ezali monganga nde aboyisi tata na yo na parfait ezali tata te ye nde alukaki ezali monganga nde ayebisi na oyo moto basangani na ye ADN nde alakisi makambo ezali verite na kati ezali na kati wana nakoyebisa bino bozali bana balobi ezali na lisese moko baloba mwana moke ata otelemo mati likolo na ndako mokolo afandi na se azali komona mosika bino bozali komona te bozali na miso me bozali komona te babi kotala na komona ezali eloko moko te nga na koyebisa papa eloko asali na makambo nyonso soki toaglobe yango monganga nde azali na kati mpe ye aza na raison azali na faute te papa na bino soki oyo makambo oyo ekomi biso baproposaka ye mwana moninga na ngai mwana moninga na ngai oyo nayebisaka bino mwana mwasi kitoko vanessa baforsete ye soki azalaka me makambo eza te mama na bino aza tisher biso tosombi na mboko na biso mwana tika komba masanga te biso tobisi mboko tosombelo masango
La preuve d'abord, on m'a dit. Koko, ça comment ma belle. Bozali ba Oza papa te, oza papa moko bi kopesa moi ne conseil te. Ezala te. Yo papa ba munganga. Ye ba bota ki mwana na mama docteur wana mtabota ki mwana ngo. Na poser un gras. Oser un gras Koko. Science oyo ba. Quelle science? Science nini? Yo zaba na faire le spirituel. Yo ya science est là. Yo le science. Yo ko va na faire ma kuna le. Pour moi la rapport to temisi ndako. Yo ni paso papa mo ba mona ki. Je le côté. C'est de côté na nini? Et le côté na nini? Baza ko mona bino. Ka bo se ba longo mna na mboka ba na mo côté mokili bo moni ba ba le ko ba ni ko. Et jara ba kaka bongo biso pe to la kabana mi te pa nani akoko kende na okoko yela ni oye biso kende na yo kota bino na moto mama na biso toza na mwani yako ya mama soki mwana aza mwana na ye biso tobwa mama biso te nzambe na Isalaela toye lisusu liboso na yo okamba biso lolenge okambaki Isalaela na likonzi na moto mpe na lipata na nkembo olakaki bayekoli okotika bango moko te yaya okozala na bango kino suka ya ekeke nzela nyonso batambolaki bamonaki akokamwa nyonso babandaki kosala ta bitumba balongaki yango nasengi na yo yaya kotika ngai te mpo nalonga wana se esengeli ozala na nga olakaki bayekoli okotika bango moko te yaya okozala na bango kino suka ya ekeke nzela nyonso batambolaki bamonaki akokamwa nyonso babandaki kosala ta bitumba balongaki yango nasengi